nini yango esilaka te likambo nyonso ezala na ebandeli mpe na suka. Jean-Pierre Bemba aza président ya MLC. Biso ensemble toza na ba corps o déjà to salaki na MLC. Notre troisième coopérative. Toboi machine à voter wana toboi Chers internautes, bonjour, bonsoir à vous tous. Bienvenue dans l'émission Nabino Horizon. Quand on a Horizon, c'est l'émission du peuple. Il y a un site d'information Info 16. Beaucoup de gens Marlène Azawa, plutôt ça bon on a place. Tous ils sont na place. Il y a Sainte-Thérèse. Oyo, ils a bon on a meeting. Oyo ils a la présidente. Na papa na biso de l'île Sanga. Bon on a longo ya bande ko ya ensemble. Oyo, ils a président Zali bongo Moïse Katumbi. Papa na biso Moïse Katumbi Tiapou. Na yango wana batu moi bon basé belé. Toujours kapona koyoka ensemble pe elibisonini ensemble oya Moïse Katumbi elingi kolobanini biso toyebite mais nous sommes là pour écouter pour entendre projet ensemble. D'abord c'est quoi il y a un monument, tout le monde va belé. Il y a beaucoup de partis politiques où et sangani lelo na place il y a Sainte-Thérèse na commune Yandjili na terrain aïe vraiment belé pour na koyoka vraiment nani ya koloba. Qu'est-ce que l'ensemble vraiment a pour projet pour le peuple congolais? C'est là que mission horizon mais vraiment émission du peuple. Alors pour ne pas beaucoup parler, j'aimerais que biso nyo soit longo na bino ba diaspora en tout cas toyoka nanu nini oyo ensemble nango nani oyo akozala à la tête il y a meeting oyo. Suivons tous. Biso na ensemble de Bakaboye. Namouni, AMK, G7, alternance pour la République. Il y a AR, il y a AMK, il y a G7. Dans le peuple quinois, Bakinoise, Bajene, Bayoka, ensemble.
Banakin, na pesi bino merci mingi. Naebi pasi eza makasi na. Babuka wana mikuka. Bautawana pasi eza mingi kuna Kinshasa, pasi eza mingi na Kinshasa kuna. Kuna eza te, mai eza te. Eza te. Le troisième mandat, nayebi makambo ampiaka kuna mbongo eza te bandeko ya Kim. Nazokonga bana Kim troisième alternative troisième alternative nazolonga. On dit le troisième fois penalty. On dit le troisième fois penalty. On dit le troisième fois penalty. Anakin, notre troisième fois penalty. Toboi machine à voter wana, toboi machine. Toboi machine. Wana toboi yango. Torepresenta pona mpika na biso mwana na bino Jean-Pierre Bemba. Gana ndeko nanga Félix Tal Kamere opposition nyonso toza bomoko. Parce que souffrance eza mabe kuna lelo. Na pesi lukunya ba mama na Kim, ba mama nanga, atuka na pesi bino lukunya. Azamba na kuna zozonga kuna zozonga. Budget à biso et un budget à 100 milliards pour les 5 avant-déco. $100 milliards budget à biso avant-déco. Il faudrait pour créer une diplomatie pour une élection et ça là. Au moins il y a un petit côté la diplomatie. Alors, Banakin, Nazoloba, Nazoya,
makambo wana ya souffrance esila. Après problème wana eza problème ya ko libérer ba prisonniers politiques à biso parce que omoni notre frère Jean-Pierre Bemba a été acquitté. Tous les prisonniers politiques kuna. Diomi Dongala, Carbone, Jekoko, Nabamilita Abisso. Il faut que ça la nyonso wana injustice wana justice instrumentalisée aussi dans l'amboka na biso. Nazoya, est-ce que vous êtes prêts pour gagner ma élection wana? Parce que moi ils athées, courant les athées, Banzena est dans la Kuna. Et les stages à la population, le ministre Bazana va groupe électrogène, qui n'a et les stages écosila Banaki. Notre pays est très riche. Oui, on a pas diplômé mingi kuna. Na diplômé mingi na poto, ba kosonga kuna po to sala mboka na biso premier pays africain. Et donc pour que ça, Congo est comme Congo ya ba politicien. Makambo na la saki na katanga na kusala ya mbokuna na Kinshasa. Merci mingi na regroupement politique nyonso na pesi mingi na CG président wa parti de bato nyonso kuna na pesi bango. En tout cas merci mingi bana kin le Dieu béni. Apa mola peyo papa. Kinshasa, je viens avec merci mille. Je vous embrasse. Merci. Ok. Communautaire. Olukaka makambo nakanisi yeme mokonzi ya bituka oyo asimbi bendele ya ensemble alobi maso mpona kosukisa na bengi mwana mboka Delice Sanga elombe mobali Nkoi Motoba Abunda Tala Simate aya azwa parole pour remercier bino na yoso bosali mpo na kombo ya Moïse Katumbi. Monsieur le Président. Pour les élections. Ensemble. Pour les élections. Pour les élections. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Katumbi alobi manso na programme topé na projet na biso tozana mingi ya kobakisa te na tango oyo na kombo ya plateforme na biso nalingi napesa merci
Merci na bana Kinshasa lokola boye mingi lokola bolongoli kobanga ezalaki rendez-vous ya liboso lelo boyoki message à mokonzi na banda na ba district na biso na coordination à Kinshasa ba activité kozala peto ko bianga bino pona ko manyola masolo oyo mokonzi a pesi lelo na pesi bino merci mingi na malembe oto sabato tolongi événement na biso to komona na prochainement. Chers internautes, comme vous avez meeting comme une souka, qui papa na biso Moïse Nenga le valeur, toki kotika boti faut tuna quelques questions, to sur la paix na bae ensemble. Bana ensemble, ba mai ensemble tuna bango. Bae ça biso objectif vraiment ezalaki nini ba me ko relater bino moi mukie. Bonjour maman. Bonjour. Tomoni yo awana relativement t-shirt qui ensemble pour le changement. Toni to banan ozana na kati ensemble. Nazali cadre na kati ensemble. Cadre comme qui bon, naza na kati ya bureau politique. Na kati ya bureau politique, quoi c'est biso en tout cas objectivité ya meeting o ya lelo ezalaki vraiment nini? Objectivité ya lelo ezalaki tolakisana nous peuple congolais, tolakisa peuple congolais que candidat na biso otozali ko soutenir Moïse Katumbi azali na population o ezali na simanaye parce que za na batu misusu bazalaki komi loba ete Katumbi azana batu na kati ya Kinshasa te mais na bandi ke lelo biso nyonso elongo na bino tomoni ke Katumbi azali penza na batu oyo bazali na simanaye bazana posa ya changement. Katumbi azama na posa ya changement na Congo. Alors Congo eza munene Congo eza munene, pourquoi boponi kaka place t'intéresse il y a pas longtemps UDPSP et aussi que ça la meeting out. Toponi yango pona koluka polémique te. Na bandi bolandi message ya Moïse Katumbi o azali leader ya ensemble o tozo soutenir ye pona élection prochaine. Katumbi elongo na mwana mboka Félix Tshisekedi biso nyonso tozali elongo pona koluka changement ya mboka oyo. Congolais azali na pasi, Congolais azali kotungisama pona lolenge nini azali komona pasi. Yango bandeko oyo na kati na opposition basangani elongo po baluka changement na kati ya mboka oyo. Ok, qu'est-ce que ensemble ils ont pensé pour l'élection oyo ils ont à décembre 2018? Likanisi ensemble pour la élection prochaine ezali ke bisoto longa na bisika nyonso na niveau législatif, présidentiel, provincial pe na ba localité nyonso ya C. Na problème ou machine à voter. Tolandi maloba ya mokonzi na biso Moïse Katumbi machine à voter to boyi yango to lingi yango te. Mona vraiment bat basé belé o ba yaki ko soutenir ensemble longo na papa na biso Moïse Katumbi Chapwe o aza musika na Afrique du Sud mais boyo kindenge à lobby. Boyo ki vraiment ndenge lobby alors to zape na bato be baza ko loba papa bonjour. Bonjour. To lobby boye baloba ki ke ba extrémistes ki ba étudiant contre Bambongo. Biso étudiant ici te déplacer banda ici te yé à na s'intéresse pour toi un message à le président. Message à le président ezali clair. Président lobby clair. Président zana ba idée o eza pour na pays. Donc il faut toi appuyer président Tina Souka to zo pouvoir oyo. To boyi troisième mandat ya M. Kabila to linge alternance et kota na république na biso. Eza nini monarchité, eza vraiment pouvoir, eza simple. Batika sali déjà des mandats, c'est la constitution des lobbies. Atika, mais c'est Moïse Katumbi c'est quoi ma pays. Mais c'est Moïse Katumbi ma pays par élection. Alors, bango baling ba changer constitution, tout le monde a déjà idée ma bé. Tout le monde a déjà idée derrière mais c'est le condo, lobby na parlement. Na sepela qui na ba idée wanati. To boyi pe ba congolais diaspora bango mo ba lobby ke. Bandimi na bango, ba s'enrôler bango te comme na élection le 23 décembre, biso pe to lingi le 23 décembre. Merci. On continue, maman bonjour. Bonjour maman. Tomonio a vraiment oye awa kosala nini na e penza ko se présenter pour na meeting ya lelo na sepeli pour la mwana mboka Moïse Katumbi aya kobundela biso etumba oyo to anango likamnyo sezane bandeli pe na suka na yango ndenge za boye ba bakambaki na mama liboso tomoni ke ba servi biso na eloko moko te bana biso bakomi bakuluna bakomi babandi kindumbe ye makasi pase komi na mboka makambo ko osala te melikola nzali kola pasi tolela kaka président na biso Moïse Katumbi Chapwe aya
bafungola biso ba misala bana basala misala esalama bana biso batanga nga mama ya mukolo lokola ngai boye fazer esika kovana na bana eza te yango nazosenga epai ozali papa Moïse zonga tozolela yo na mai na miso papa ya kolongola biso na kati na boumbu oyo nini yango esilaka te likambo nyonso ezala na ebandeli mpe na suka tolembi na biso papa Moïse yaka merci mboka oyo nayeba te soki so ekomi Sodome Gomore to ndenge nini mboka oyo peuple tosouffri biso bagene misala eza te tosisa bakasi place okende eza te tovandi kaka esika moko ta babiplome ebele na kati ya mboka tolembi tosisa baklasi kala lelo tokoma se retrouver kaka libanda kaka boye misala eza te elingi kolakisa nini donc Congo nde moto esukisi pauvre ya bapays nyonso misala nde Moïse moto ayo opesa bino te avantage epa na ye aza na souci ya bacongolais mais Bemba pazoya ye kutu kozele mabo afongama bango nyonso toyebi ke basala bolamu finalement bokolinga nani na Bemba na Tshisekedi pona ka ya Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba aza président ya MLC. Biso ensemble tozana ba corps o déjà tosalaki na MLC. Jean-Pierre Bemba soki aye kolanda juste ba corps oyo tosalaki na parti na ye. Koya na ye eza malamu pona ko bakisa Fox na biso. Toza penza na besoin na ye. Donc yo zanani na ensemble. Ngai na ensemble nazali na compte ya parti ya MLP. Naza membre ya MLP. Oye kambami na nani MLP? Na président Deo Malonga. Bardeli Malonga. Donc tolobi tozali na besoin ya troisième faux penalty. Biso ba membre ya MLP. Biso toza na besoin ya troisième faux penalty. Toza déjà prêt pour na élection. Tolingi élection le 23 décembre président Moïse a commis président na biso toza na besoin yelo comme soutien président Jean-Pierre Bemba aza pona ko sala Fox na biso toza na ba corps o to signaki déjà na parti na ye na batu na ye soki aye aza wana juste pona ko respecter ba corps wana troisième fois penalty ezate. Papa bonjour. Bonjour. Tomoni bino awa na meeting oyo ensemble na ba polo boza banani boza vraiment boza représenter nini a na kati ya ensemble. Toujours représenté association de Bisso Solidarité Katangaise SK. SK oyo papa Moïse Katumbi. Oui, toujours soutenu Moïse Katumbi. Mais ils allaient à président cubain. Alors que c'est objectivité vraiment oh nini yo au retenir awa na message oyo papa na Moïse Katumbi chapo ya pesi. Bon, na retenir bilo mibale ya liboso maramba lobeli par rapport ya passiozo le kalamboka. Deuxième eloko lobeli unité oyo ba leader opposition nyonso ba osala pona élection baza na candidat moko. Donc ko sangana na bango wana nyonso ba osangana pona ba msa candidat moko pona ba meka ko mettre mungune ya Congo libanda. Elo na retenir. Unité wana yo ya lobeli wana apparemment le roi MLC za vraiment na katite. Baza non ba pour parler. Non bon non ba si vraiment. Moni a sepeli na libération à Jean-Pierre Bemba. C'est qui va quitter de Jean-Pierre Bemba autorisé ce mardi. Bako solo là pour trouver solution. Message ni européen bande konapso ya di ba diaspora o bazolanda biso na minute oyo. Message clé nous allons opesa bango pona ko éditer comme édification. Bazalaka uni nenge biso tozo koma awa balakisa bomoko na bango et puis surtout na biso tozo landela makambo na bango ya élection ba deseki ba diaspora ba voter pe et ça la bien. Donc bon bazalaka uni ba soutenir ensemble, tout ba soutenir ba leader nyonso opposition pour na candidature. Chers internautes, moi je suis vraiment ya émission oyo, bolandi meeting ya papa Moïse Katumbi oh ya pesi. Biso ko na kanse ki ezaki deli sezanga mtenga lo ba mena moni papa Moïse Katumbi ye moko alobe liba na Congo, alobi ke azoi akoya vraiment ako participer na élection aux ala candidat président ya ba élection oyo ya décembre 2018 pour moi pendenge assurer pour na misala alobi misala ezati. Bon alors n'a jamais aussi ces émissions oyo sans pour autant n'a pas sa battu oyo pas soutenir vraiment émission oyo en tout cas n'a pas si nous n'a remercier nous ba équipe technique dans Mobimba n'a mon bongo Aaron na ma caméra n'a pas juste merci na
ingénieur 16 Oazabongo, chef en tout cas, merci beaucoup. Na pesi sous merci na bande bateau surtout Rebecca, na pesi merci na Lisanga et Miko, na pesi merci na Djibril. En tout cas Djibril ba merci na yo, na remercier bateau nyo surtout oyo vraiment ba lingaka émission oyo. Dans cette émission du peuple, c'est pour le peuple congolais. Bozo mona partout au tozo kiende. To nga kolobela kaka mboka na biso bino ba diaspora boza libanda po mona vraiment que amour nini boza la vraiment na visibilité na nyo surtout oyo elikaka na mboka na biso. Alors mesdames et messieurs, je vous dis merci beaucoup en tout cas et ciao.